Merci à vous tous qui êtes branchés dans notre chaîne La Voix Céleste. La Voix Céleste, en cette journée du mardi, le 13 décembre 2022. Votre serviteur Papa José Matuvangwa Mwana Manyanga vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous entrons dans notre langue nationale. Lelo émission na biso za kitoko. Politique comme Lengi. On a Koyoka. Mais moi émission spéciale to ça quand même. Parce que tout politique, plus politique. Mais tout ça on a peur que moi liwa ya maman Moyembi na biso. Maman Tchalamwana. Et ça peut un peu politique. Yango na ligne peu la côté wana parce que ngana zana un peu plus politique pour la couper ça ba information mais na Monique liwa ya mama Tchalamwana et ça potenga mamwa du côté politique et ça na liwa ya nzambete mais et ça liwa moko vraiment un peu politique. Donc moi une main noire. Est-ce que va PC poison? Est-ce que va filer que kingu? Est-ce que ça la makindéine? Pour famille ne bagangi, d'ailleurs au Katika bemela kata morgue, kaka yomoko, famille ezalate, pourquoi ça? Famille ezalate, au Katika bemela yomorgue, na kata 2h du matin, à Koufaki, tito komi na kata 4h, au Katika, et bemela morgue, kaka yomoko, famille obengeta famille te. Non, famille tomboki. Oh, Zakutu Mario, na kata ndaku ya mwasi. Ebele l'obam. Donc, émission spéciale entre ça là. Comment est mort notre artiste Maman Tchalamwana? C'est une mort politique, une main noire derrière politique, ou bien la volonté de Dieu. Parce que Ezana Liwa Moussou Bakoufaka, et sa volonté en Zambété, précipité, orchestré dans le monde obscur de Nayangwana. Donc, ça, c'est analyse dans Makambango en tant qu'analyste politique. Mais il y a Makambangoka, les musiciens belé peut-être mon abakufa, papa Wemba, mon abamusicien belé bakufa, Emeneya, Yanzambe peut bakufa, Ale Moloto, mais belé, Luana Bango, et ça là qui quand même une main derrière politique. D'être au Kende. Si je suis au Kende, moi, actualité, le Kalambok, ton voyage à Papa Mokonzi, ton situation, école de la guerre, on a la carte à Est, au gars les ongles. Babon de Banco Longwa. C'est quoi, tu oses là? Baké le Longwa, la Bango, la Makassi. Alors, Yambouete, tu vas comprendre bien, Makambo, le Kina Maman Tchalamwana. Qu'est-ce qu'il a vécu avant que Aïko Koutana Nali Kamwana Aleka Kape ba itanduike depuis que Seri Mokoboye Ayembe la paix Mukonzamboka contre Mukonzamboka Nanzembo ya ingratitude Moko Ayeko Yembe la Mukonzamboka Nzembo ya malamu. Tout ça, Bokoyo Kango Binomoko na kati ba audio, Yemoko Tango Zalaki vivante, Aleka qui n'a été indiqué, Liboso na journaliste Moko Songolo, Batuna ki mutuya, Batuna ki mutuna, parce que Bamona ki na ngambu ya peperde, Bakoma ki mécontent, Nandenge ye asala ki fachi Nzembo. Yangwana tobani kumituna mais pourquoi Ekosala Maloka Bo? Ala boyo kananu. Denge. Mituna ba tuna ye. Twabimisaki mo wana. Aibindika koko sana yango. C'est dommage que Batbazo Saïla yango nege sengérité. Apparemment les gens disent que on est le capitaliste. Nani alonga kabiliste? On est le capitaliste, n'est pas Batbazo lo. Yo ka question journaliste. Capitaliste, nous sommes capitaliste. On est trahison. Ngai trahison. Ngai na trahir Kabila. Bon. Na nini epai wapi e mkoloni. Olanda na boke. Na yembe la yete pona nini.
Kabila azalaki mokonzi ya mboko, même pas mokonzi ya mboko oyo. Nayebi a Kabila avant akoma président de la République. Nasali na Kabila depuis tous les longs. Zolanda ndenge azokokumisa Kabila. En tant qu'artiste na ndenge na ngai na porter pe ya ngai pe mayele na ndenge na ngai. Nazalaka longtemps d'abord présidente ya Refeco. Na sembla co-fondateur. Oui, parmi tes Nazaraki, oui, le fondateur c'était Musée et Ngaïnde Nazaki présidente, oui. Et après, j'ai continué avec Raïs. Makambo isike bandaki. Lelo nakolo bater na boya ye parce que na moni bazoli ya misuni à gauche. Voilà. Na koko ya yete parce que je pas visto beaucoup dia matembele. De moi na koko longwa jamais na kolongwa te moto na moto azana équipe na ye moto na moto azana ya ye vie privée soki balobi ke Léopard aza kobeta biso to soutenir Léopard te to soutenir Léopard mais soki match esili moto na moto ana équipe na ye ouais mais qu'est-ce que ça a à voir vraiment non union sacrée ne renosa nini ngana okende luka poste to na okende luka nazala ministre to gouverneur ta na pourquoi explication wana po bato bazolo nazara gouverneur c'est nazara ndenge nazara boy na changer te et so ba pesa ngapi ngana sala pe bien parce que ba sala ba dinga pe mayele te na komi déjà mûr et ngai na koyebiso que je suis kabiliste à 100%. Nazaka. Pourquoi ba explication nyonso oyo? Le baso Kabila boyinga benga na oboya yete pourquoi to swani to bundi en tout cas na koyebisa mwana chango nzembo no yembe na nzembo no za sala commentaire mo na yebiso nzembo na merci beaucoup merci parce que za œuvre na ngai na yembaki na motema moko na yembi na Chiluba parce que on a yembi d'abord en face na ngai azali leader ya Baluba azali leader du coin il fallait que yembi na Chiluba tellement bato nyoso oyembela ndeko zembo ayembela ndeko na ye sali makambo pour ne soutenir epé na bibandeko nani azandeko na nani ndeko na ngai te Kabila azandeko na ngai pe Tshisekedi azandeko na ngai baone soit bandeko na ngai baza ba congolais bango nyoso et ba wuti en centre moko bana ba ilunga mbichi bana ya ilunga mbichi to wuti biso so na sanga luba nani ndeko na nani ndeko na ngai te na émission nazali kabiliste mais si on a besoin de moi pour nous rendre service au pakala na koboya tant artiste na okende j'ai chanté pour nous soutenir sala na yaki artiste azamo konzi ba congolais beaucoup kaka na kipepere yembela kaka peperde yaza artiste pour na mboka président de la République je l'ai soutenu aussi à ma façon na ndenge que na yembela ezo pe courage et makamu suspecta musupe ko changer mais na ndenge na yembi na ndenge te que na boyi Kabila jamais na boyi Kabila te pourquoi ces explications aussi oui aza président ya mboka na biso naza na union sacrée te naza kuna te na okende kuna te ata na ile pesa na okende kuna te OK ouais alors calmez-vous kamanya voilà vraiment to komi lango na tina suka vraiment ya question ya nani batunie o comprendre bino moko sikoyo lolenge nini mama azozongisa mituna epa ya journaliste azotuna ye mutuya ke batu bazoloba ke yo ndenge ozaboye yo oza mutu moko o changer ngambu lobela biso bien kuna bazo yima ke yo o changer ngambu ndi abandi ko s'expliquer nga nasala musala nanga nasalaka koyembela ndeko na ngai asa ndeko na ngai bayebisi nga nasala mwa nzembo mpona ndeko na ngai nasali yango elingi loba teke natiki Kabila po Kabila bandana te Kabila le père tokoyoka na deuxième audio ngai nakotika ye te tinde na ye kozwa mwana nakotika Kabila te je suis kabiliste na okelesa leloko na UDPS naza pe na union sacrée te mais nasalaki eloko mpo na yembela ndeko na ngai
aza ndeko na ngai aza chef de l'état mokonzi ya ba tribu ya baluba yango nasali mpe nzembo na ngai na chiluba mpona sepelisa ye me elingi eloba te nasali yango na titre ya ki artiste na ngai mpona kozala teke naza flanke kaka mpo nayembela kaka Kabila nayembela kaka PPRD nakumisa kaka PPRD wana natikali so artiste ya mboka te bana seke na komi nanka artiste ya PPRD yango wana ba artiste na biso ebele babetaka so na poto te mpona kaka kozwa couleur politique moko boyo or que artiste azalaka na couleur politique te wala esika makambo ebandaki eza te ndenge bapeperde bayoloba o ndenge ayembelaki mokonzi ya mboka mabe po ayembaki nzembo ya reconnaissance ayembaki nzembo wana alors bakangaki ye nde yango wana ekosala kutu keno fo ezala nde bato ya union sacré bato babomisi bato babomi ye donc bapesi bacondoléance na bango à la famille pe à son âme bato ya PPRD dala siko verso bakoti nzoka makambo ezalaki ke ye kutu donc union sacré soki azalaki na posa asala mabe pa bamatch ya la mwana ntango akotaki boloko bani bafandise kuna mais esprit ya kobomisa mutu kolongola ye na vie soit na nzela poison soit na nzela ya kikuluna eza ya union sacré te qui est l'auteur Bible tozoloba 1 Jean 3 ne vous ressemblez pas à Caïn qui était du malin qui avait tué son frère lolenge wana ya kobomelaka batu bakiyungwa kumwanza bakenda tomona bato ebele bakenda tomona bato bele musu bakwei na baavion bato bazalaka na kati avion bazata trace ya pota te me moko akufa bandu nani bazala balolenge ya kobomela bato ndenge wana po soki mutu moko asala eloko moko eza contraire na oyo eza ya bango moko il faut kaka balukele kaka nzela mpona alongwa bocomprendre jemo baanalyse bobeta baanalyse pourquoi baexplication wana journaliste atine une question batu bazoloba ke yo lokola oyembeli faci nzembo ya bien c'est que olongwe kabiliste nyungu ezalaki déjà pona nini ayembeli faci pona nini ayembeli faci c'est que est-ce que kosala bien na famille na ye famille oyo azalaka opposé na faci est-ce que bakosepele na ye landa histoire bien wana utane prison wana si abima na ye na makambo ya nzembo ne ya kala ya mabe ayembaka la vie était redevenue normale mais nini ye na sima ayembeli pe bandeko na ye bayebise yembela ndeko na yo yembela eza mashamu meto makila albi no ye naza artiste mukonza mboka za mukonza mboka funa yembela ye ayembi metala ndenge bato bazoloba natiela bino deuxième audio pona ko sukisa sujet ya mama Chala Mwana ba explication azopesa la kati ya audio oyo ndenge nini ba menace ezalaki ti mobali na pe komaki kutu menacer petit makambo ekoya toujours ba explication Allô papa, merci d'endonner na yo ki message na yo. Kobangela ngai te ata mokolo. Peut perdre abengi. D'abord naza mwasi mokolo. Abandi ko tourner ba question. C'est à moi de. Il a zo expliquer. La réserve. Jamais d'abord kamata. D'abord nazala ba camarade te. Nazala jamais na ba camarade. Nazala moto se confier na ete camarade na ngai. Atira le kaka papa Claude. Na mususu te. D'ailleurs, quand tu vas repérer, à où tu vas repérer, bazimutuka ngo bakenda yango. Bazimutuka ne wana bakenda ngo atikana makolo. Azana difficulté makasi bazo filer tous les jours. Mais quand on doit azo sala ba émission. C'est vrai tozana bobangi ata bukete. Bobangi la bisote.
nayebi ke ba ennemi bobangela biso te soki lelo na yembaka nzembo wana yoka kama maloba babondelaka analyser maloba longoli oki kabilisme na yo te mais vu expérience na yo mosala yo oza kosala lokola chef azokende banzela akasai wana sala mwa eloko na sala yango chef mpe namoni ape ye te abenga mpe ngai te tosuka mpe kaka ndenge wana jamais nakoko changer nayebi so eloko moko papa. C'est à cause de Mosé Laurent Désiré Kabila. En tout cas, son avandi pourquoi toutes ces explications? N'ako tika jamais moi na Mosé Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on m'a solo na muta pe perdu? Et c'est vrai que tu as des difficultés pour le moment de travailler au yaga terrain et puis que c'est beba et nasa la tengeni. Le premier jour avec ici biso artiste nyo surtout to ka yoka soki makamba calendrier et comme il y a koyemba moi on m'a carrément oyo zala mu page radier na kati ya liste ba chai ba artiste ba ponyo ba pondaki ba yembi bref je m'en fous et si on la côté de la source qui vraiment en tout cas oya biso akotia moto atia abale loko mongote. Mais dès que ça a confiance dans n'importe quoi et dans un mokolo na mwana bokete mais toujours moi na passe ya kosakana to na ba difficulté bon papa tinda biso e pa Moïse a pas sur sur la téléphone té to yebiska to okendete shadari ka talaka ndenge azali azape na ba kwamurier makasi na ba jeune ko tia songi il est un peu perdu aya par rappel sur motuta mona ka motuta mona na rappel shadari akende wapi e ba tutu moto na moto azasheye moto na moto azela ka mokolo ka balo ande bandai ale bato yoso mona ba bibi moto akei nulle part bato nyonso yo yebike ya biso bakei nulle part bazali moto akima moto atrahisa en tout cas bazali na bazala parler bato nyonso bazali mobile mo mozaïque en tout cas so likambo salanga message problème eza na yango te et problème eza te kulutu no aza mobundi amobundi makasi on a déjà tout fait tokomi na suka boye libongo ekomi pene bongo sikoyo toyoka bata oyo tosopana te pas du tout bato wana mpe bakolinga mpe biso te baza bato mabe baliaka bango moko bakopeseli mosala mpe te bakozwa mpe te bao bakende kuna mpe tomona mpe eloko basala te inga nazali artiste nakokaki gouverneur to ki ministre to nini je resterai toujours artiste mais jamais nakotrahir même si nayembi ça fait partie bien sûr de mon travail ça fait partie de mon travail. Merci papa. Ok masolo la bango esili nzamba kumisama na ndenge bakongomani bosili koyoka lolenge nini ba explication zopesa yo moko siko banda ko analyse pourquoi bazotuna ke ba question akena itanduke journaliste batune batu bazoloba siko awa ye moko mutu akati ta pe perdre atuna emituna yalobike bobangela biso te siko bilo bolo bakao bato union sacré bato balieye bato babomie pona nini ayembelaki président Fachi nzembo ya mabe zakutu nzembo dina ayembelaki Fachi soki ingratitude ayembaki nzembo ingratitude yango wana bata te za bongo te bolanda ka maloba na ye banani oyo bazokoteka ba interrogation banani o bamonaki ke ya kengambu mususu ndenga yembeli Fachi ndenga yembi nzembo na ye donc bakomaki komone na kati ya kana bango lokola mutu moko atikala ya bango te o ke vi makamba bolamu o basala ye ndenga basala ye tout ça yangwana siko ba mususu a compte privé bakomi kotuna mituna mais qu'est-ce qui se passe pour na nzembo pamba alors toyebi bango lolenge ni basala kama kamuna bango et soki lelo siko azate kotala nanu est-ce qu'il était en conversation azalaki na ba question et réponse na banani banana ba mitungesaki bayeba ogis est-ce que oyokaki muta union sacrée abana tuna ndenge oyembaki nzembo wana leo tumani nzembo wana biso tokangisaka ye ndenge yembaki nzembo wana mais abima to moneke na tina moko te wana ezapona kopesa ngenge pamba pe sila
Pe bandeko na ye mokonzi te muta sengaki bandeko na ye moko kaka ya pembeni ke yembela ndeko na yo ya lobi ke pona tina na musala na ngai nde asalaki yango mais tala batu bakanisele mabe bakomaki menace ti mobali na ye ko menacer croyant que akenga mususu bon soki muta akenga mususu et puis azoloba ke bandeko na biso nyonso ya PPRD bakenda malgré bazala baposona lokola bazala tata te me muta trahisa zate baza kaka fidèle na Kabila. Quelle révélation! Muta trahisa zate ye ezate ke ndenga yembeli Faci Nzembo a trahir non. Tant bozo azo pesa ba explication na bo comprendre le côté. Nani suko ya Lukaki Mama oyo akufa. Landaka enchaînement. Pourquoi? Et puis ba obayana lolenge ya koboma batu na Congo. Obi lolenge ba bomelaka. Pona ko détailler te. Obi lolenge ba bomelaka batu. Yango na zebi sika ekoti na angle politique. Ezana angle etikala kana angle ba musicien te. Mais est-ce que ça a angle politique parce que maintenant c'est le problème il y a PPRD journaliste a tourné quelques questions que batu bazoloba donc PPRD azoloba awa muta PPRD bengi pour la ko s'expliquer que il y a lobby que bo bangela ngate mais est-ce que ba muso benga kité batikali na bakanda to basala ba projet na ndenge na bango à partir des explications tu comprends déjà que situation comme qui politique yango mwana manianga comme ko lobelango. Mais ce qui est kaka kotambola bongo wana ezama passe. Ya le il est fidèle, il ne peut pas trahir. Denga zalaka ne disciple ya Laurent Désiré Kabila. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, ndeye ayeko comme disciple ya Joseph Kabila. Parce qu'on ne peut pas être appelé disciple de quelqu'un tant que cet homme là-bas est mort. On ne peut qu'être appelé disciple de Kabila dans tant que Kabila est vivant. Après la mort de Kabila, Laurent Désiré le père, on ne peut plus parler de maman Chalamouana, disciple de Laurent Désiré Kabila. Parce que Kabila Koufa. Maintenant, elle était devenue disciple de celui qui était là, disciple de Kabila le fils. Moi, je suis disciple de Branham, moi je suis disciple de tel. Moi je suis disciple de Branham. Même Josué était disciple de Moïse tant que Moïse était vivant. Mais après la mort de Moïse, Josué n'était plus disciple de Moïse. Parce qu'après la mort de Moïse, Josué, il y a un peu de place. Il y a un peu de disciple. Moi je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis son serviteur de Branham. Moi je suis serviteur de Dieu, de Jésus-Christ. Je lui sers. C'est lui que je sers. Je sers quelqu'un qui est vivant. C'est pourquoi je suis droit à serviteur, disciple. Oh oui. Wana ezaki makambo ya mama Chalamwana. Toke nana makambo mususu ya bulunganisa na Kisasa. Ezo bulunganisa Kisasa pe na kati ya IDPS. Oh le bio wakwenda lobi Longwa secrétaire général Longwa. Secrétaire général le bio ale na Longoli opo kwenda. Bulu yeke. Mais jusqu'à ce jour opinion yeba que il y a le secrétaire général Augustin Kabouya qui dirige le parti UDPS au quotidien. Alongwena Nouté Azawana. Tout ce qui est de cette désordre au Longwa Boye, ça n'honore pas le président de la République. Boye Baba Kongomani Bisika Bozali, Bomoni Bamikande Zole Kanakata Rezoso, oh on a destitué Kabouya. Kabouya n'est pas destitué. Est-ce que si on a ici Kabouya Bengi Kabouya na conseil de discipline à parti? On lui avait appelé na conseil de discipline à parti, mais quand il ils ont raté. Kabou est encore là secrétaire général. Mais pour Kabou est encore secrétaire général de l'UDPS que je salue en passant. Moussoussou, j'ai Koko, vice-gouverneur. Papa c'est le ministre de l'Intérieur. Papa Moukonzamboka, président Faci Beton, président de la République.
Ningeto Lobaka. Le PES viva, viva, viva. Tshisekedi, héros, super héros national. Félix, président de la République, le peuple d'abord. Quand président Kosoba ordonnance à Sali ordonnance présidentielle, qui est Jekoko, vice-gouverneur, Poyako Tomboke la Mokontamboka, Alobake Mokontamboka a fait l'erreur. Ndenge asili ko nommé ba bourgmestre parce que atiki mupanzi Jean-Claude Kadima wakambaka Kalamu, Pepito Kilala wakambaka Kinshasa, Douglas Nkulu wakambaka Limete, Fabrice Ngoyi wakambaka Gombe, Jean Saka wakambaka Lemba. Lokola ba reconduire bango te. Papa Jekoko Alobi, le président de la République a fait une erreur, a commis une erreur. Et Moutoua même ici, na erreur wana ezande ministre de l'Intérieur Aselo Kongomani. Est-ce que c'est normal? Un vice-gouverneur peut s'élever, condamner, critiquer, parler à mal. Il y a Moutoua parti na yopé. Au démission la PPRD. Mais oya ko kota na kimukola na katia IDPS. Ordonnance présidentielle. Tant que ça une ordonnance présidentielle, fallait aussi ça makambo na bino déjà na Selo. Et puis Selo c'est votre supérieur. Il est ministre, ministre. Kozo attitude d'abiso ba combattant que laquelle la CNDT na bani na ko critiquer ministre na bani ko critiquer je connais na sala boye. Là je n'ai pas un poste na katia politique. Même quand on a causé la poste na katia politique. Atela moni muninga na ngai na kata mbeba ngai na kokende te na tandoke na bana ko vilipande ndeko nanga o na kata poste politique pe po yoma ko za mbeba soki komi bongo biso na kata classe moko classe moko parti politique moko bozi ba poste bino moko ko ndiko bendana mais biso ba parlementaire rebo to ko bani donc c'est pas na ngote biloko wana. Papa Jekoko Sali. Dire que le président de la République a commis une erreur. Et celui qui a induit le président en erreur, c'est Papa Selo. Parce qu'on ne vous a pas consulté. Parce que va rejeter Batuo 5. Oh, bah, quand on a plus de 16 ans passés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur? Oh, pour garder Bango, le président fait l'erreur. Je condamne avec la ferme énergie les paroles du vice-gouverneur Jekoko. Et mon conseil est que Azonga Kane Tanduke a réparé Makambunaye parce que à Kanisaki qu'il avait affaire avec le ministre de l'Intérieur Aselo. Or, en déclarant comme ça, tu touches au président de la République. France Kakawana, le ministre de l'Intérieur Aselo a induit le président de la République en erreur. Parce que Boyo Kalaki, il fallait reconduire 5 à 6 personnes au bazar na Katekisasa. Mais ba reconduire kaka moko. Alors le kola ba reconduire ba oyote, le président a commis l'erreur. Et puis bato bazar ba nani, bato yi de PSPT. Oyazo wela, oye wana azoko tombola mapeka pour la koloba que le président fait l'erreur, bazar kutu bato yi de PST. En tout cas, biloko boye ezama soni pour la koyoka ngona kata IDPS. Nous devons réparer amateurisme et leki makasi. Oza susu combattante, amukolonga na za combattant, na lo banane ke combattant. Mukolona ko so poste kuna, malo banane ko changer. Na comme ko responsable. Na comme ko calculer makambo. Mais awa na lela mbongo ministre mon côté. Na lela mbongo Jekoko te. Na lela mbongo mususu euta kamanda diaspora zoti la pe ezalaka kutu bien. Pour so na zuka mbongo ya ministre mako boye. Ata sel mabela ko dénoncer pe mabe wana te. So lingo kanga kaka journaliste la Congo loka nzale kota. Ah ministre mako boye bamba kaka yango ba parlementaire de boye bele bazo mbongo. Ata kutu Jekoko nga lobi boye pona ye akokotele kaka. Or c'est mauvais, il touche au président de la République qu'il a fait l'erreur qu'en nommant, puis en abandonnant, en laissant de côté ceci. Ne erreur yangwana. Ne tobenga erreur pour atiki bakadima. Pour atiki bangoyi.
Ah, totika ba sentiment. Baza pe bato de PSPT. Tala na limité eux. Vice bourgmestre wana yewana. Jeune. Azala kate moi Asbel moko boye eza affilé la kate IDPS. Influent. Atombolier parce que la tango tolingi pe ba jeune ba mata. Ah, Zambe apambola penza. Tozo fustige makambwana. Ya ko condamner kaka makambwana ya ba nomination. Na katanga pe ba présenter ki eya na kati ya mboka mokonza mboka lobaki akotala mo bakawana. Bakotala ba quelques points wana o fallait qu'on réparer, ba réparer yango, éviter les problèmes la kati ya katanga ministre intérieur lobaki ke ma wana ba oyo ba komemaka discours de haine oya kuna. Donc batika beloko wana eza malamu te émission la biso et comme lango na suka to kolanda kaka émission zo continuer na deuxième volume numéro langa mona manyanga ezali pona ba obalingi basunga moi aide financière surtout Mikolo mama prophétesse Lukau Kimbangi esika ozali église mbote belé et moi la manyanga za la posa la bino vos soutiens seront les bienvenus plus 243 951 67 35. Au revoir, à la prochaine.